comprendre mais so tali na ndinga mabete to so la pembe so tali bango ba depo basa kuna so talo mona irano libandi ti me kasi na tala yoga to so la pembe est-ce que irano pas défalé libre bon on va pas na ba na makolo wana zo mateke suki pe comme longa ba resi zo mateke suki pe comme longa yo monte que suki depo na wana de karo monte que libande komolo suki komolo ngwa déjà au moni mai wana ne ko to ba nzoto na ba et ya ko pesa ngaba maladie moko ba infection moko très dangereux mais ya mobale ko to na nzoto na ngati sentir suki ta moni suki santé na nzoto miki ya maladie te ko ka ba toucher les bino tata mu c'est non expliquer pembe tata mu ba en tout cas vraiment les gens ont dit que famille libota et ça vraiment famille libota te to sola pembe te ko si kama no silika boete te to sola pembe so tali suki na ngamer o sentir que na menanga miliki na nzoto mobali nzoto mikeme bokonote to sa to magana na bonne santé vous comprenez mais so teli libumo teli ba mapumu na bango nyos talango o sentir que bato bana problème même ya kotambola mais je te dis même autant là bas problème moi blanc mon net c'est ça comme il a fait c'est mais rien ah la BCT mais tout solo la pembe non expliquer tout ça ba tchaka tabala 2 minutes ba ko beta ba ko raté ba comment mais pas mais je expliquer au pembe maman il y a pas tout il y a mongo té il y a bon il y a qui des fois infection tondi bango zo mona mutu mapundi na me kokana pour me kokana mutu suke zolo ba ko mabai mais zo ipso to so la pembe OK tu moni tala mais na consulter so moni mutu na télévision akomi ko ya moni maki ngana fingaka c'est kaponi mais non ipso mais pour ma finga za arma ba pembe akima moko ma deux fois quoi il y a côté ça qui mobile oh puis ça qui n'a pas bien moi rosa mabundi na bien ça qui ramo et ndenga ma tête to so la pembe so la pembe ndenga ma bête voilà et c'est nga no fin na te no bala c'est la logique que Zuma mabundi na enda libumuni mto sa kira mungu est-ce que na cause to est-ce que la fingi te voilà quand on a payé à la lobby voilà où tu bisuba na la émission on te comment que c'est ba kai ako la tenga kuna ba kerme c'est toni la kisasa yega bono pona wewe ko pemena tekala bolo tanga bien toka muni tekabo Mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup qui est présenté par votre humble présentatrice Chances Yana, la Cléopâtre Manasuka. Il y a Basongi Songi, IGF de la presse sur votre chaîne, notre chaîne Actu Final Télévision. Et voilà, aujourd'hui je suis là avec Gos Kandi Dikambala, cousin national, il y a famille Libota, veuillez m'excuser parce que voilà, ils ont vraiment bien été, na koki jamais kobanda 100%, on appelle ça ba o yanga imbote, ba o balingaka mingi, ba o ba mesana mingi kolanda, ba o vraiment bazala wana prêt nangai, vraiment la maman chérie, babi famille Libota, il y a Londres, ba maman il y a Kati, il y a famille Libota, la maman chérie, maman José Lussadisou, maman Claudine Bokatola, Aigle Jaune Manga côté la babi Bandindi. Bazo Landa Sekolanda, maman Gina, Mabiala, merci beaucoup à toi. Princesse Davina, yozo continue car toujours na robomanga, toujours na koseka. Princesse Davina, na ebe l'anglais wapi maman.
salelanga commentaire na lingala soit na français et kosalanga kitoko makasi soit tata na espagnol parce que anglais nga na yebi na nga yango te. Voilà, merci beaucoup à Rosaline avait aussi là, merci beaucoup à Elena David, merci beaucoup na mona ki ba motema na yo ngape oza toujours na kati ya motema. Chantal Mobile, Francine Ngolou, maman Thérèse Ngalula, maman Thérèse Ngalula alobi bongo chacha au présentant émission na yo bien asitika koseka boze belé o boye bisinga bongo boko zata 10 personnes. Voilà, na lobi boye nga pe na lina tuna bino boye na plateau na nga na yambaka batu mibali ba mama na ba kombo nyonso ba bimisaka na ba nzembo nyonso ba biembaka ba mama na nga na sekate vraiment la lingara bino vraiment il y a trop parce que bolakisaka ke boza wana pour na comporter nga correction nesika obino bo sepel na ngote bolobaka parce que boza ba mama boza ba ndeko surtout ya motu ya boza vraiment ba bonné na biso fidèle na yango ngai na bino na bandeko nango to fanda ka na plateau na betando ikia na bino to kosala mokolo mususu émission kaka justement pour na mambosi kana ngai to sala vote boko voter ba o balinga na tika la kaka boye na sekaka bokomi commenter ba o pe bolingi te en tout cas bo commenter ce que to kotala bananyo bakoleka bato bakolekela sepe bato balingi te ngana sekaka en tout cas lo sanga pour ça la bino sepe bato balingi ngana sekaka lisusu te baleki non ça ça etali pour ça et ya motema na bino. Voilà Montréal, je sais que ça aura toujours nanga aux biso plein d'ensemble et ça la kito comme casse la maman la ngai. Voilà ngala ça la toujours au bino aussi ngaka. Voilà ne balubaka na lopoto je suis votre poupée. Voilà oeza que c'est au tienga boina ke OK boina ke jusqu'à pour na garder bino bozala. Voilà, merci beaucoup à toi Francis Ngolou likambu ya podium na image c'est talibongo Francis Ngolou mon habillage chéri Paul Lisumpa. Merci beaucoup pour na koli na zwa ki ngoma ki vraiment ki to komaka singa na yo contrat. Il y a Libela Ghost Kambala. Bonjour. Bonjour maman nanga poupa mukolo ya ba mama. Bonjour la famille Libota Momba. Mais là yo qui parle yo. Bonjour la famille Libota Momba partout dans le monde bazo la biso. Pourquoi pas n'appeler ça bah merci nangai na la maman chérie wana base à Londres ya Kati Pena ya famille Libota. La maman chérie moi aussi maman Claudine Bokato là, pourquoi pas na maman José Lousadissou, maman Bibi Kamba la Suisse, maman Taille, président Jacques Naivry. Donc voilà, puis maman Langai Arlette moi en États-Unis. Voilà, bien sûr, bon niveau bengangai passé aux omi tungisa 89 ça 55 28 36 089 ça 55 28 36. Voilà beaucoup de ngai na WhatsApp Ghost Kandi Tikamala na babila ta fei na ngai. Tout le monde déjà ma solo na biso ya lelo. Carré. Tout le monde qui bon tout le monde ma solo comme sous carré. Carré, na za déjà. La makambo. Oye la biso micro. Le micro me kenda papa na bandana ko lo. Le micro ezali micro to beto kenda bango doucement. Auto speaker rabatuli ka momoro moni micro ya ga ceux qui te suis méchant. Mais micro no moni méchant ande to kenda na bango ba no profiter na mo. Ba o mona ba bêtise pour ba to ya la bakanda pour ba to comprendre na biso te. Micro to na douceur, ba na bêtise to corriger. Ba na bêtise to corriger pour des bics rouges. Voilà, merci beaucoup Mikolo Ghost Kandi Tikamala le bibongo bic rouge ayeka razo corriger bino na douceur. Voilà, tout fond là. Asama na biso ya lelo boni basango ya Belgique Kandi parce que baza na Lubumbashi bazo sala bongo tournage boni basango. Ouais, ça va, aujourd'hui la film était film comme là sur na 6 épisodes si je me trompe pas, si je suis 7e épisode boy. Na biso ba 81 000 vies, ba 124 000 vies. Lobinga akota ki sur na chaîne na lobinga zo ki tana landeli yango pena na biso. Maman na film ah non, belle vie félicitations na elle. Te ba aventure te. Alors ça là vraiment boulot moro donc yango mona lobara ne troté ye mingi musala musala le kamalo bane belé lobila na vandaki na landi pine épisode ya liboso ya mibale puis na landi ba vinango et puis na landi puis na no ba botalela non au sentir que film et puis ça batuna goût ya ko bandela ozo comprendre les options na goût ya ko bandela film donc musala na ye en tout cas coup de chapeau à continuer bon. Voilà, merci beaucoup coup de chapeau à continuer toujours bon mais tout le monde qui a la carte de tournage voilà.
Guinde qu'on a vu Gingombe à ça qui vidéo moko wana bazoyemba nzembo ya DJ Onanyo DJ ya Momboshi tu DJ on va que Chiral sur le baralia rambila tena scène ta bazobina vraiment et ça là qui ambiance na moi qui vont marina la bazala qui wana Gingombe bazala qui wana Davina Zalaki qui encore vraiment bazaki be na mona qui peut soutenir Linda wa buti ko intégrer bon famille Libota azaki wana ba vidéo wana epesi lisusu pasi balobi ke Gingombe bakomi immature na genre na ye ndenge bato famille Libota bazwila kaka koki jamais koyeba nzembo wana basala vidéo wana te bafingi mukolo buzoba bafingi na mwasi na ye donc epesaki pasi yayebi te mpona yo cousin national ya famille Libota est-ce que vidéo wana ndeko na biso Gingombe azalaki censé ya kosala délire na ye na yango to akoki kokanga désir na ye lokola bayebiki aza homme responsable aza mbonde bango ndenge balobaki mpo biso na ye toyebi ndeko na biso Gingombe aza vraiment un homme oyo toyebiki un homme respectueux voilà mpona bango nayebi te mpona bango vidéo wana epesi mbwambwa boyi baminiature eke ezongi na kamba voisin babiloba lobeki ezongi na kamba voisin surtout côté ya Zuma ozwa ide te alobiki bana mutu bana responsable moko te na kati ya famille Libota de un même ça bino chaque jour que classe c'est hyper important la vie mon jazz te na nenga mabete to sola pembe classe ouais to sola pembe classe na vie mutu et ça très important la monde bazuma bazama l'été ba rokendata ba centre de formation ba laksa bango ata kotanga na ko comprendre makamba na vie so raté intelligence na bien classe faut attendre la sagesse on tamba pierre abiso mais si vous avez la sagesse on tamba pied ôté en tout cas faut pas ta famille donc c'est qui ba longolo sagesse mais je te dis vous pensez que Gingombe aza plus que responsable que Touchaboy comme ça la cinéma vous pensez que Gingombe aza plus responsable que Jackie Chan acteur à cinéma ou à chinois Jackie Chan vous pensez qu'il y a ça plus to Gingombe ayebani pour les Jackie Chan avancé mais si on tali ba film il y a Jackie Chan au monde qui après ce film ici bataka nene ba tournage ba pour les cas tout ça au monde ba délire wana et ça ambiance ya cinéma il y a tournage je voulais dire et ça ambiance ya tournage ozo comprendre yango te motere longola est responsable na makambo mususu na ba faire mususu to na ndako na ye et ça ambiance ya tournage et ça partout même na football ezalaka au monde ba yeboye bazo sala entraînement genre eza première fois ba sélectionner bazo binisa ye tout ta ba vidéo do ya Gingombe kan ne ko poser problème vraiment yo so mona la famille ni o is ba sala jeter famille bolingo ezali batu basaka na raté yo so mona famille o batu basa boye bosangani bosaka na raté bosala ba jeter ezala raté na place à musala na monde ba cinéma et ba TV qui responsabilité oyo ya ndako to ya ba faire no mususu eza à côté wane komi mara mususu yango pété monter ça là que pour monter manquer au respect té abi que a to ça là j'ai parce que ça bien ça tournage photo ça là na imera bien pour filmer to ça là ngopé bien imagine ce qu'on est bon bazala kuna ba kwiti muna ngambu na ye ukangelo yango mona pe filmer le bozo ça là et bi ma pe bien té nandenga mabete avancé to sola parce que tant yo ye na esprit que ngapona za na charisme pona za na kwenanga ce mutasali kambwa bien te yo ko corriger te pour attention yo corriger yes ko lo kwa pa ki na imera bien te ko sola répéter ba bukuta na ngala bien c'est la raté so yo corriger pas aussi lika voilà yo zolungo la sangani alomo la tire ime comme na 4 tournage et puis filmer les bon bet simba benda là peu comme tournage on peut filmer fait bimi bien te au moins le brocha pour filmer bande kotaki premier épisode 10 000 vika bon kabulango botela ngo ga bino ga ba papa la bino ba maman la bino na baba la bino la bala kasi la bino vous comprenez très bien ba délire wana ndem te sala raki bolingo wana et ko permettre Gingombe ebisa
belle fille qui bella OK nango bien mais nalinga ki place wana même ngo no moi boy voilà le quoi ba la bolinga bi kete alobi na ngala même ngo no boy amemi ngo ndemo wana on se comprend na bolinga na bini moni partout wana non c'est bon mais nalinga ko bakisa sur ni mo lo mo boy la place wana papa Serge Loba mami mami lo moni lo ko na kelango bokatana te mami mo lo kelango bakisa mayu na mutu na ye OK on se comprend ana bakisa maye on se comprend parce que ba message déjà pour ça la bagé baza déjà na amour wana ba message déjà bazaki déjà na ambiance non et film ti bazo ça peut tourner jeune donc ne peut pas na même ambiance voilà on se comprend et que décar na même ambiance et le gars batté que sur muta sali délire vidéo pour la semaine que tu tourner ton ambiance à tournage c'est que mutana komisoba c'est que mutana mikitisi suko pala na charisme mais absolument charisme avant de chez bon na pas ce charisme qui y a celle qui est responsable angara ya osanga na bango te voilà angara banda pale na ko affirmer mais tant on dit que ça musala tant on dit que musala il est ça comédie mais c'est un comédien pour avoir ça ba confusion Bingombe responsable oui mais c'est un comédien biso dadi na biso tia kufi na ndako na yeba loge azaki na vie différente ndeka za na théâtre ndeka vivara na ndako na eko kovanda boya zo sexa bino kovanda boazo donc azaki ka mutambise monde bozo moni na TV ndenge ka azalaki parce que c'est un comédien seulement quand que rôle non on peut se dire que ça peut-être responsable ou ça la jiker ou ça c'est comme tambo sur des autres mais il y a tant de temps banda PC ba rôle responsable wanda banda kuta kavanti si mais c'est un comédien film pour moi il mourrait ça même Arnold Schwarzenegger ba ça ba film ba guerre mais au moins ils ont ma partie mon beau ba c'est moi comique ba c'est qui si bino et ça cinéma bango bangi bango na ngoma beneni yesu malala ko auti ko ndima na émission moko ka zo film voilà ya pu tenir to ko mawana bike andimi vraiment ke ye afingaka abike ya fingaka oye ko ya eya yesu ba fingaka tonton na biso mundir ba albika ça des fois te mundir ba des fois tempo mundir ba to ki des fois ba ye pas les gars na TV pour finga ba to ba pede ne ba ya osama mama te be to so la avancé ba pede ne ba tuba yaga yiso mo mbali pe obi mo mbali pa finga moto ata boss kisenga ya de ba libéji atende ba kisasa ne to lubaka mama na yo ezaka kilo voilà moi mobali pa finga moto peut-être ba imbécile ça va pas toi imbécile ozo comprendre ma finga ba ya asuki sela ngo wana dégage quitte là benga nyolo moi pas pour ça la place na te temzo ça bêtise mo mais so moni muta komi ko ya buto finga ke non ne nazo benga na ko benga ba sirishia ba uta kuna baya ba longole ba do seke wana eza so di mo mbalite wana basi nde ba de bo wana raisonner sur le ma finga qui est pe wana scope ba pede nde donc bana basi nde ba dépasser ba limite ya ko ato finga ya to calculer tina nzoto na yo do so moni mo mbala ko mo finga bongo seka de fois de le roi yandimi ka finga rappel ba finga le to mona ka ninga finga la ndeti ba momi yenda de fois yo mona mundio ba le ka tete ko finga afinga ndeti afinga la suka na imbécile alors rappelons que non Zuma c'est un imbécile c'est tout alors ça bino ndingo la c'est quelqu'un qui n'a pas étudié alors ba kena bino azo spinga te mazo erba zo détail bino nde ki bu mutu na yi et ça ndetso ya ba Zuma ta kwa za ta ya ko telema même pour ala qui s'en keloketo ya mami pour ba changer ya moso ki zo comprendre donc si yenda muta des fois yenda muta des fois expliquer l'herbe à kinna la des fois na yi a expliquer ce ça mona mundir ba ce que ton tanga ba mibali na bango atuna mibali na ye wana soki si abimala mundi ba to sa mona mundir ba mama to za biso to za mama mwana te biso to zlinga ndi ba mumi biso to kokufa pona ba mumi te mais to kokufa pembe na ba mumi pembe na ba chéri biso to kokufa pona basi te mais to kokufa ndi pembe na basi parce que biso to abala mibali très bien ozo comprendre to aba jo bango ndesko mo maladi ba okufa nango ba maladi les arrêtés même mbali continue nzoto no mona mbali et puis ça ba maladi ya bien te
au moins libumu evimbi mate ozomata makero neti zo na ndenge babete ozokomprendre basanté moko ya bien te donc bamai wana ozwana mbongo baopia yo yaki deux fois momuno okomona basanté moko ya bien te to omeli bamiliki ndenge nini moka mabundi no ya propre te libumu no ya propre te libande ezongela nde mutu apakoli soki nini ozokomprendre mlata chapeau ozo comprendre na mère so tali na ndenge mabete to so la pembe so tali bango ba deux fois basa kuna so talo mona irano libandi te me kasi na tala yo ka to so la pembe est-ce que irano pas des fois libre et bon on va na ba na makolo wana zo mateke suki pe ko molonga ba resi zo mateke suki pe ko molonga yo monte suki deux fois na wana de carré monte ke libande ko molo suki ko molonga déjà au moins mai wana ne ko to ba nzoto na bango et ya ko pesa ka ba maladie moko ba infection moko très dangereux au moins na ke suki zo longa ngo zo kuma liba au moins nga suki ko tala au moins nga na ba ke mission na ngana ke sala ba katanga suki mais la ba ke mission na sala ngo na suki yo po ba pas comprendre que na sala vitamine na mola mobile tala suki na ngemo na kosa la libanda ta mukoma wote jamais ponde na sabo ngai mai na ngeko de boss kise ngai fait que na nzoto mwasi mais amubale ko kota na nzoto ngati usati suki ta noni suki santé na ta nzoto mikie na maladi te ko ka ba toucher bino tata mu c'est non expliquer pembe tata mu ba en tout cas vraiment les gens ont dit que famille bota les gens vraiment famille bota te to sola pembe te ko si kama no silika boete te to sola pembe so tali suki na ngamere o sentir que na menanga miliki na nzoto mobali nzoto mikeme bokonote to sa to magana na ni bonne santé vous comprenez mais so teli libumu teli ba mabumu na bango nyos talango o sentir que bato bana problème même rotambola mais je te dis même à Rotambola, on a un problème, on a un problème, c'est ça comme il a AVC, mais rien. Ah, l'AVC. Mais tout solo la pembe, nous expliquer tout ça. Bachaka tabala 2 minutes pour couper. Bah, on peut rater. Batala, comment elle parle. Mais nous expliquer au pembe. Maman, merde, la émission, Baza, pave. Tala les boum, yo moi le mobile mobile, tala les boum déjà. Nous avons un problème spirituel. Patron. Les bons patrons, ça va bon. Patron, m'a dit qu'il parle en mais il y en a des plus sur le mot. Avant de faire la chronique, on a sali 12 ans. Nertel d'être responsable. Na Kitambo. Comme ça, on a un téléphone. Baby singa gosse. Kitambo, actionnaire, on a un japonais, on a Kim. Vous comprenez? Baoyakin pour ça la visite batala neni musaïdo sa malakin mais baoyaki tambo bobongisa terrain mère to bongisi terrain ba les to vide ba jeep na les rayé ba japonais na l'air ba kiti mère mutali bumune na zala ite mike ka ndeti mais ba pas na biso mike ka ndeti nga jean t-shirt basket mallette na e dimi ka ndeti à 12. Mais on comprend que non, batala ba raso minene. Tu même pas que je sens les minene. Yo mo la faire à ramune. Yo mo la fala mune. Té! Ba ma bumine le té. Yo mo la faire le bumune. Yo so mo mo libu. Yo mo la fala le bumune. O mo la fa pour gas le bumune. Héritier watana. Té non tangela ce qu'on a kena on bateau pour comprendre. Ba patron. Yo mo na ouera le bumune. Ba patron. Bazuma au comparé pour un banane, ma boumine na ya maladie, ya pas tout, ya mongo te. Ya bon. Ya qui des fois. Ba infection ton ni bango zo mona mutu. Ma pundi nam na me kokana. Pour me kokana mutu suke zolong. Ba ko mama bani. Mais les épisodes tous sur la peine. OK. Avancez. Tu moni tala, mais na consulter so moni mutu na télévision. Akomi koya ko ni makete kana fingaka c'est capoli maintenant épisode mais ma finga za arme ba faible avancez ma finga za arme ba faible so monika ke chacha
ozaki na mutu moko bako discutera na ye o ngala leke soko mo ka bandi ko adlongola makambo bande ko discuter akomi ko finga yo akomi ko kosa na makambo c'est ko gagner c'est que avant de pena monique te ana suna argumenter Chacha a gagné nga na makambo koloba ya mwana ilipo siko nga na ya kana finga Chacha po na ton disaka batu o parce que la finga na yona na siko ba dole la yebo denge bo basala voilà image na opesa ngo ingénieur nanga atia abalancer l'histoire na uwanono TV amoni tata mwasi ya Elisabeth Kwiti azolela libanga pe azokuna obligation tout yo tournage yo bino nyonso fo bobwaka tata mwasi ngande na lobelaka bino fo bobwaka tata mwasi oya kobwaka ngai te na kosidika ata na bandi ko bana na likoloko tina sele ko bana na mkonzi neti biso bo mutu pena oye pena lokwa neti demer aye pena ko abandi ko bana na la matriarche na biso Belvi kandi tina senga yo mona suka songi ya to tsara bato basala bato ba joie te ya abandi pena de tina mutu no so joie la sewa tina davina babwa kai la matriarche bobwaki nga te nani soki bobwaki nga te so bobwaki nga te siko nayebi te eske bayebaka bango te to ezalaka façon ya koréclame mpo bayebaki ye mpe bayebi azalaka na kati te so bayebaki ye anga bando ya kolela ndenge wana te mawa nayebi yo mare et puis théâtre yango en tout cas moi tino batikala kala basystème ya maboke ya kale ya po babwaka bango nyomonaka si tala Belvi azolinga abimisa théâtre oyo vraiment na alonga no pena ghetto pena na ndenge ya danger po comme pena baaméricain bahotel so baocomprendre oyoka mabanga kuna yoka bato beso kolela efo babwaka nga te soki déjà libanga kuta olelango ebo osiko osoza problème bakoka bilombo mais tout ça là il est au monde prince a sali mon anniversaire famille libota va soutenir ye bela soutenir ye pour la anniversaire à moi c'est que yo bando sala bando ya ko sala ki mandiadisme pour libanga pa mbozo senga banda ko senga libanga ba boka kaiti botwa ko so za likamba ko senga $100 c'est ba même banga c'est que vous vivre bien te botu ko ça mère na bisio abanda ko lela libanga onde te ole libanga pa fali na fe mais libanga te vraiment et comme si bazana bolingo ya bazana bolingo c'est très important comment si yango to lo bati digombe awa asali vidéo na bolingo na bando ne ba monique bolingo na yango te ko ngomba ko vana kwenda e prêtre a frimer bolingo na lo ezosanga bango ozo comprendre na bolingo na ezosanga bango yango moni bazo leka lelo aleka sengi libanga ti lo ba oleka osenga loso tombo PCT lo ba no oleka ofinga bango aza capable lo nenga osanga déjà bo etikaka mutu abando finga bango okay na si pasa le MC alaki bango déjà que oh ko boka te mbalo ba komona donc elle est prête à tout bosko bataboy oko comparer na ba mundir ba jamais ba boss di kambala ba molema olo ba ki bango balingaka maman na bango na bolingo solo biso to lingaka maman na biso cousine na ngai ba bino bolingaka ina bolingo solo ti non c'est faux parce que biso ndenge za boy soko yaki kolinga bela na ndenge ya solo te au benga no te yo mo kaka na kisatana na yo okanga bisaka yo mo kimi moto nzamba za ndenge batipa na bakima bana bakima bazuma azaki ka de ko ozo siselo kwa azaki ka de ko como ni no ko la ko nyongo tenga ngoni magenya ile kwa la nete kisanga ayebi mamlo magenya magenya songi te amabe mais
na biso biso batamita mabeba za pembe na biso to kima yo monde cha kima wa akima ko ma deux fois ko ya kotoza ki mobali oh pe azaki na taille bien bon ko za magundi na na bien ça qui ramon et na ndenga mabete to so la pembe pembe o pembe na ndenga mabete voilà esenga na ofing ate donc voilà so na lobi ke zuma mabundi na enda libumundi mto sa kira mungu est-ce que na kosi to est-ce que la fingi te voilà ko to kuna pe ya gola lobi voilà wote bisuba na la émission mo to mo ko pese ba tikai ako la tega kuna ba kerme c'est toni la kisasa yega ko no pona wo ko peme na tega wala polo ta ga bien to ka muni tega bo nengo tega ba blo ne kuna mo na buto ke kuna tikai ala na tega la molim yo o kufa alors dit que Davina a pas essayé déjà qu'il le fait parce que ils ont raté moi amkia koko manqué ba mikolo bongo ta koko signé ba mikolo bongo te ils ont bongo Belgique quand dit tazo atinda kai waya a manqué ba moi est-ce que c'est vraiment Belgique quand dit continue Davina pour aya a manqué bato ya bina bongo ba ndeko na yena kati signé yo oyambaka nga boss dikambala oyambaka Bob Molema oyambaka Prince Luamba peut-être ba msusu oyo oyamba bango après tu as le local 3 wana nga na za cousin Belgique kandi boss dikambala kandi Luamba na Bob Molema baba communicateur na ye babeta masolo na ye oyambaka biso so mona to finga na so nga na zate oyambi Molema ye moko ayi biso ke so coach lo wa mabe bela benga na téléphone pena te lo kana yango te to longoli eloko wana mu wana de yango ezo matcha shuma futa kuna donc ke fan ba contrôler ye te fan ba tika ka sala ba sentiment na ye ngai na chaku tu titre ya pamba je me rappelle na chaka titre ya pamba téléphone nangi sonné bisinga noko yoza noko titre monte côté yango te so yo noko te titre bo bon ko bana casino le bocha est-ce que po pesa ba conseil na lungo la titre wana direct on comprend na changer titre wana direct mais kuna to moni mama na bango mo to beta lisolo ke na linga ka bango ne ba ofing atanga komba tendresse abenge tata mwasi ya bakwiti donc c'est-à-dire que aza puis bango balobi ke aza na temps yako le koyebisa bango te ke balongola mais tant watanga ki bakombo na bango ba tendresse ba nini ba ngambo bakwiti to o se bamsa bazo fisa na ndi ba fingela gai donc c'est-à-dire que biso to finga rati po cousine na nga aza maman na bino nyonso ya famille bota alingaka makambo wana te asambela. On comprend la réponse là. Très bien. Toi avancer mère. Voilà. Papi que vous en avez bien le côté mais bonika koloba loba. Amour vrai. Na édition mère ba comprendre ngo hein. Ba comprendre ngo na sepela la bango pourquoi na sepela la bango ba loba makambo. Na contraire na ngalo bili kambo mo na contraire ngo directement. So tali mo na ba émission na bango précédente. Baba ki belvi a pesa biso ba mongo poto ya ko finir na keba. Ka bango na ba yeli suso ba zora na bango le côté donc ba se contredire. Ce que ya malamu ezani ba comprendre que biso to ya pas belvi na mo. On comprendre na mère. Donc c'est-à-dire que biso to lingara bela na motema na biso ya malamu. Yango po moni ye pa lingara biso. Yango po moni to bela ba problème na biso. Et tant que moto to zalaka na ye to ya to sololi ceux qui conseillent les appels sur conseil ceux qui peuvent aider financièrement aider c'est pas autre na ba prière biso to mona ka bela et c'est ba mona ka maman na bango oh na soli pembe ala soli pena pembe ba mona na raté te ba mona na raté oh ko so ba mona na me ba senga ba banga na ba TVT pour nga sonne cet exemple na besoin na bela boire ngai na ya pena na dise
cousine ngoto boiranga te boiranga aisanga te noko boira yo noko ban. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Gors di Kamala to comme émission na suka émission na biso ya lelo on le pas na. En tout cas batu ba kwiti pena dor ba mela mapa balia coca. Oh. Balia coca parce que film oyo bazozwa pa bela na ebisio ezo pesa bango trouble yemo omoni to récupérer mon vote na komi gu azoyo ka gu na biso linda banda bota matya banda retourner na yo ka gu azoyo kate na biso linda azoyo ka gu monde pesa ba vertige. Voilà. Maman na vertige pour sentir que non linda pena monde te na ndenge tentire changer sous donc 2-3 fois mili qui a la famille liboto sentir pour que non c'est bon délivrance et légui maman na nzoto nebo délivrer ba délivrance teka na yebisio biso soko ye pembe na biso otala ka film Jésus omona ka moto abimaka pa bamba yesu libanga ye moko ya kana libanga na linga bamba tanga komi pembe no te pardon ko bomanga te boaka biso na to sebele boaka biso ba ngolo wana tozo ya pa bela ba milimo mabenyo sa baba kwiti bango moko yoka biso baba kwiti to sebele bela pardon boaka biso kola pa ba ngolo wana le temps moto akota pete ozo comprendre donc linda yeba to sentir pena ke sikoyo gu omona ke vidéo te na mona ki ba vidéo na biso gu. Donc voilà la top ça qui ngam mère la ngai merci na 12 merci na mwalimu tagi na simabili na 12 batagi na simabili po gosse di Kamala mbala précision ouais so na bino roya so na bino kopesa donc ce que ça to koti maboko na poche okozwa te maboko pete soke zali to komona banda ko na bino pourquoi pas na lo bapé merci na famille libota ya kati pena ya Londres wana là je vois directement la maman chérie à moi si respect na ye maman Claudine Bokato la respect place aux Ali maman na ngai José Lusadi sous respect na tantine Clément Mayala na États-Unis na Lolo Timbigi na États-Unis sans na maman na Mopingi na États-Unis maman ni lumbala na Bruxelles maman na ngana su Chanel motema papa José na Bruxelles wana mavala muyemba wana pe famille buta kati ya Londres mais pour na te wana sur la bien mavala muyemba na Londres na famille muyemba na famille buta mama nga bibi Kamba la Suisse mama bibi Kamba na biso mama nga maneke ya taille mama bibi Kamba donc bana na ngwende na yo et puis président Jacques na Evry reste na président voilà président ezalaka ye moko président Jacques na Evry reste na président et puis ce gosse di Kamba la mère dans la table moi ça beau c'est grâce à Bénin la lieutenant de l'infirmière chef maman divine di Kamba la respect voilà voilà merci beaucoup à vous gosse di Kamala très heureuse de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre à travers vos écrans, vos téléphones, laptops, ordinateurs, voilà. Sur notre émission qui est intitulée Coup sur coup, sur notre chaîne, votre chaîne Actu Final Télévision, qui était présentée par votre poupée, Gosti Kamala, qui était présentée par votre poupée Chacha la Cléopâtre, moi la Sony. J'offre de la presse sur votre chaîne, notre chaîne Actu Final Télévision. Voilà. Merci beaucoup à la maman chérie. Merci beaucoup à maman Claudine Bokatola. Merci beaucoup à maman José Lusadi. Pourquoi pas à Gina Mabiala. Elena David, merci beaucoup à toi. Moi aussi, je t'aime tant. Princesse Davina, Vanda Langwende Nayo. Voilà. Chantal Mobile, Namoni, Wana Tikatana, na Kitisata Soy. La Kitisata Soy pour na Chantal Mobile. Voilà. Thérèse Ngalula, maman Thérèse Ngalula, lelo na seki nanga mingi te mama. Na seki mingi te sala commentaire wana sala nga susu. Kitoko makasi wala na présentation ezaki bongo nga yo abilo mesana toujours kolanda na kumbo ya Chancé Siana la Cléopâtre mona suka ya ba songi na sima ya caméra tozalaki bongo na A12 le grand formateur moto tika formation na défaut invité na nga lelo ezaki bongo Gosse Kandi di Kamala cousin national ya famille Bota, merci beaucoup na Dodo, merci beaucoup na Mamami, Babi Boyambi Kitoko, Wapia Nakate, merci beaucoup à vous aussi, mon vieux Bob Molema, malgré absence, mais
Toza toujours la main dans la mer. Restez toujours branchés, serrés, cimentés pour les scotcher sur notre chaîne Active Final. Quant à moi, je vous dis au revoir.